Bonjour à la famille Réflexion. Nga sœur Adonis, na ko répondre na question itunami na semaine oyo. Est-ce que ukoki otika mwana musala a simba ba sous-vêtement ya mobile na yo otika ye ou bien ndeko na yo soki okotika ye. Deuxième question ezali ou bien ndeko na yo aye vacances ozwi yo longwe na chambre na yo otikeli ndeko na yo. Est-ce que eza malamu ou bien yo koko permettre ango. En tout cas question no tuni na ndimite na base ebele o base respectaka bakoki osala ba acte wana. Déjà nanu un an mwana musala azana musala na ye tanga ye pona respect ya yo mwasi pona respect ya mobile na yo okoki kotika jamais mwana musala a banda kosukola ba sous-vêtement ya yo mwasi nanu yo moko kolonda ku ou bien ya mobile na yo eko sala ke mwa manque ya respect moko kiko kokota na kati wana po mutu azane kaka mutu malgré to roza mwana musala sa musala ni me akokoma na ba pensée moko akokuta na eloko moko na ba sous-vêtement ou bien eloko moko ka ou azuango pour utiliser peut-être contre yo. Après donc yangwa neza hygiène eza propreté que moi si otika mona musala na yo ou bien ndeko na yo asimba ba sous-vêtement ya mobile na yo. Donc ngai pona ngai na kokosala ngote na kotika jamais ata nazana mwana musala na ndako lobaki asokipe na biloko abana mais oya ngai moko na mobile na ngai na kosala ngonga moko ata naza busy ou bien naza tellement na occupation ebele na kokite mais na kosala effort tout pour na sala ngo pour ezali pona ezali moko eza privé. Donc même chambre na ngape na koki kotika te mwana musala aya abanda ko nettoyer yango po ezesika moko o bosala makambo na bino intime ezesika moko be énergie ya yo mwasi na mobile ezo circuler. Donc ozwa mutu mususu kotisa na kati oyebi ba attention na ete na oya kosala wana. Donc yango wana eza malamu te kotika mwana musala a toucher à kota na chambre na obi a toucher ba sous-vêtement ya yo mwasi to na mobile. Après question mususu etunami ke est-ce que ndeko na yo auti voyage ou bien quoi otika mupaya aya kolala na chambre na yo mwasi na mobali oti. Donc yo mwasi na mobali botikeli mupaya chambre bino bokolala babana ou quoi. Non. Ezalaka te nayebi te soki kala ezalaka mais ezalaka te bon namonaka yango na bato mosusu basala yango mais eza propre te eza malamu te. Esika ya yo mwasi na mobali bozwi mopaya ye botikela ye mbeto na bino bolalaka badra na bino bolalelaka mopaya alalela yango po oyebi te énergie nini oyo ya ye nango na kati ya ndako na yo po yo ozwa mbeto na yo badra na yo otikela yango mopaya ata kuta kochange badra na kosala yango te. Selon ngai mpona ngai nakoki kosala yango te po question etunami est-ce que yo mutu kosala yango. Donc ngai nakosala yango te mais namona mpe nakenda na bandako mosusu oke mutu atikeli nga place na ye oyo alalaka ye akokolala par exemple mpe na salon ou bien atikeli nga place na ye ya kolala alalaka na bakopi na ye na mwasi na ye po biso tolala. Donc bon na ignorance na kozanga koyeba mutu akosala liba acte wana mais ntango oza deja na koyeba oyebi nzambe oyebi makambo ebele oza deja na maturité moko. Donc eza c'est des choses à ne pas faire pour baénergie ezocircule na esika wana na lieu wana. Donc yo kopermettre te mutu mosusu aya kotia nzoto na ye na kati ya mbeto oyo olalaka ou bien aya kotia basuire na ye motoki na ye na mbeto oyo ozolala mwasi na mobali. Donc eza propre te eza eloko moko nga na kosala yango te. Donc yango wana kaka nalinga korépondre. J'espère que place bokutami malamu nzambe azobatela bino. Que Dieu vous bénisse. Maman Rebecca, frère Lumière, l'émission bozosala en tout cas bo continuer toujours bongo. Merci à vous tous, au revoir.